Bon, nabota ki mibale, moi si moko. Mais, bana onyo soba kufa. Bozo muna, maman établissement, maman salaka kwanga nambika. Maman sikoto ye expliquer biso, bita biso di solo. Quelles sont d'abord les difficultés au parcours on a musala bosala? Na sa sikoyo kwanga ndeza na Elia makayango moko te. OK. Yango wana na créa pe kosala na mbika. So na sali kwanga, na sali mbika. Na bandi kosala kwanga na ndenge na salaka. Oyo boye naza ko pompango po na longola bachenge, mwa banyama mike nde to bandaka boye. Kwanga yango na mai. Maseko zuma ngona no bien. Ngana mona ka mai yawa na ebite. Kwanga yango yo. Kwanga yango. Yanga katina chama. Kwanga yango yo. Kwanga yango yo. Mama lobi kwanga yango yo. Kwanga yango zomona kwanga. Il faut na longola. Zonga kuna zonga zwa. Faut to longola. Na longola mai oyo. D'accord. Étape wana pe na nute. Na zui na chango na epomba. Na che epomba nde yango. OK. Na che yango siko na ye na ba na baloli na bandi konyuma ngo ndenge konyoma vraiment ndenge oyo ekomi to ana musam suto sala kate ngako lambi kwanga soki bo sungi nga mwa fond mwa eloko bana na ba okima te papa pa obima na nzela ko saki mandia te kwanga to sala ndenge ekomi ta pasuka yango en tout cas moto moko mama Emilia oliango moto ma Sylvie kwango yango yakini bokoliango to bolia maman biso Brigitte maman Anne Marie Mbanza maman Brigitte Mbanza en tout cas bozé belé maman aimait la et maman Elodie la maintenance maman Mundi pour la star ju boyakini bolia kwanga maman Françoise à chaque fois que ba bazan événement là bazan ba fête de mariage bazan ba matanga vous pouvez biso confiance vous jamais décès ba va ça confiance bazan jamais décès botu maman Brigitte Mbanza maman Anne Marie Mbanza botu maman Chitou Kinsala botu maman Noela Manzambi maman Emilia maman Sylvie bazan tellement belo ça beka confiance bazan jamais décès pour une vidéo professionnelle puis ba photo moko professionnelle Sylvie akaya Sylvie nana tonya wana posa bolingo Bamelike balobinga notre beta tour na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane et bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo ana site ya sika to ana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bubuka na tiboya ebele ngaja na sina s'abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya Mama Nabiso Sylvie Lokeba Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV Oya s'abonner na officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Mama Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner boya ebele. Bohésitez te boya s'abonner bokozwa makambo ya kitoko s'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Lokeba Bolingo ya Handicapé Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Oui, très cher internaute, beauté de partout bozuli bako en tout cas ils bien toujours humble serviteur Belon Kolma Beka. Triple option, pourquoi triple option? Parce que moi on a besoin de caméraman, monteur et puis chroniqueur. On a toujours dans centre télévision Funa. Nyango sani na centre Funa na osola Mama Nabiso. Les beaux mona, tout ça la salle d'émission, tout ça Mama Nabiso, mais ça dans les longs yango.
mais d'une autre manière il faut se présenter sous pour ça la bien mais on a toujours avoir tout banda na senga na s'abonner massivement à chaîne Maman Sylvie musa point sur longité bo aider Maman Sylvie Lukeba azai moko Maman Emilia na Canada aider Maman Sylvie wana ba maman propre ba Elodie la maintenance moi Nzambe ba mignon sur les amis de Maman Sylvie groupe de soutien Maman Sylvie bo aider Maman Sylvie Lukeba et comme ça la bien bonjour maman bonjour boni akimia mikole belé hein mikole belé vraiment to tout les logo nini lisusu et le côté moi la bilan zali contenir moi makamwe les gars to pemisaki mais est-ce que to zongi vraiment et na musala ndenge zala ka boni nanda ko boni famille en tout cas to za nangolu na nzambe to za bien nangolo nzambe to za bien et bozola na to za na maman na biso alobi ça va ça la nga biso na pe maman biso handicapé bazolo ba ça va parce que benga belon mo handicapé ils ont boye au pesa da comme na nzela mo handicapé na ngapona leka na handicapé na mena handicapé na vana handicapé mama kombo nani comme na mama Françoise qui mama Françoise Maman Françoise pour que tu bien ba yebi tene to senga akombo pour misusu ba découvrir Maman Françoise tu ko loko te le na 460 na bino awa le to sur na mwandambo tu ba pena activité maman salaga ko sala bien mais avant to kota profondeur tu ngatoba tout na non question mais primordial ba ni soazelaka maman c'est une personne qui a handicap maman na biso Françoise handicap azwango ndeni abota maka handicapé to azwaka kumo quelque part to ezwa maman malade mo to accident to ndeni pour handicapé et na bota maka bien tamboli kutu na âge à 9 mois l'air na eko koma na une année allez na eko sala fièvre na fièvre là ba maman ba meminga na hôpital allez tonga ba pesa kingai et eko zongisa na simala balandeli ba yibisi bango ke eza polio donc nazwa handicap na une année na une année wa bokili sola maman maman a besoin handicap na une année donc abotama ki normal hein maman nga pesa toujours besoin de belé net maman karo botama bongo malformation maman uta libomo donc nzambe moko ne muto apesaka ye monde ayebi le pourquoi mais maman la biso maman François ba botama ki bien ina netanga belaki azui tonga wana ya polio donc mingi pesa kozina ne ba ti tonga ona kala ezaki lo no pesa ngoma be to mingi to sabe monsieur saka tonga polio ezaki ya kwa tonga ezaki bien te maman tout ezaka ka lo ndanti to nzambe mo ngeza na bongo to kompona ka ezaki ya kwa pour mingi saka ba nini wana bon nayebi te nazalaki mpe mwana moke koyeba te naye kosituka deja ndenge nakoli naye ko natambola boye po anini nde babotila ya baexplike nga na inane wana taka na inane oyeba likambo ndenge nini oui na inane c'est normal hein maman Françoise to ena ndako no awa to ebite maman bon c'est normal mais question faut to nanga na bato na biso maman bota azana bana to maman za imoko na bota bana misato désolé ouais abota bana misato wow basi en tout cas bon nabotaki mibale mwasi moko mais bana onyoso bakufa ba misato bakufa bango nyonso en tout cas ça la passe bozo ka maman na biso français ne obeta lisolo ba bota bana misato ba misato bakufa na nini babelaka to c'était dia quoi ya liboso akufa na âge à 2 ans abelaka choléra ya mibala kufi na âge à 3 ans abelaki rougeole à 4 ya misato pe aye kufa na âge à 1 année moi abelaki choléra lisusu nzamba milimo na bango pe manaki mi pour kufa ba miki makasi nzambe mo ga yebi mettre à temps per circonstance apesa pas zwaka donc en tout cas nayebi que au les cas de j'étais pango mais choc ça toujours na motema mon pesi mozui akomisa makaka kimi ezala komona koza bonne santé en tout cas beto konse ba question na biso to mona mingi mama handicapé basaka mingi na mwa kanda mwa makasi en tout cas handicapé le kutama betinga la vana handicapé na 100 ans basaka na kanda na zaka dia ko mama kanda bozana mwa makasi na pourquoi kanda na eyaka na position ni bon netinga na oka kanda soki problème wana na ngina sala ngo na kokiango te na tini mutu asalela ngango mutu soki aboyi epesa ngai pasi alepesi nga kanda sikoyo nakomi kosala likambo nyonso tu na se ya kanda wana eta na biso donc kanda d'une manière je comprends kanda ka contenu koza incapacité de faire quelque chose aussi mutaboyi yango ce que pesa bino kanda en tout cas réponse est presque pareil hein tout ça qui mission de Natacha pas belo ko na big belon kanda mso ça ndeni peut-être ni na nda ko ba bido yango fana to ka mai na disponible na moyen te ko to ka mai na bing peut-être bande wazan valide ba idenga batoka baboyi sikonga dana za bien te siku peut-être o se ça ba en tout cas
kanane mata ya presque même réponse maman nanga François la pesi au ça la bien bon nzambe moka yebi hein babi mutu ndenge nzamba ça la moto to ça biso sont démonter même au botamil bon moko ba démonter na passe un message très important dans ba famille au bazama ndeko handicapé chaque fois na ba ke handicap to bota manango non handicap to on accident non handicap c'est loko nzamba c'est la mutu handicapé yo peut-être na biso handicap aux intérieur mutu c'est extérieur biso nous avons besoin handicap na biso que tu veuilles ou pas tu es handicapé comme tu ne suis là handicap no peut-être cause na moi lo moza so ba lobino likambo siliki yeba que ça déjà handicap psychologie c'est handicap yo ça la peut-être que au bout ça ma comprendre ba c'est déjà handicap yo le handicap peut être aimé belé d'autres peuvent être de l'extérieur d'autres de l'intérieur ya bande ko soki muna na bonami so ba to ça te bo ando dénigrer bango comme mépriser bango si tu ba famille o ba muna handicapé et l'autre côté azoki ba perdre dernièrement bibeka faut qu'il ta place pour ça l'émission pour famille bazana ndeko mo handicapé ba tant c'est classe était le côté en tout cas to bimse na itando mikie pour boy ki to ya to ça l'émission ndeko na bino pour bimse la vérité mais un jour to ça la émission pour ti ko c'est le rabongo handicapé faut passer chance dans la société handicapé faut considérer bino ba famille bazana bandeko bana handicapé ba mona bango inutile pesa bango chance en temps até vous considérer bango te vous mépriser bango la société ceux qui bino besoin mépriser bango bon siko libanda bazande so bino mo famille bo considérer bango te maman na ba famille o peut-être mona ki bazana bana handicapé o yoka peut-être bazana ndeko handicapé ba pesa chance autant até ba yoka ke soni ba mépriser ke conseil ni ko pesa ba famille wana bon na yebisa bango premièrement mukolo mama nga kufaka en tout cas nazana bandeko na ngai o bazana possibilité ba valide mais bayaki kolela mama na nga esika nga personne vivant avec un handicap naza OK matanga wana pe eleka kitoko en tout cas bandeko na nga bandimaki te ke na vie ya handicap mutu pe akoki kosala likambo ya bongo yango na loba boy na témoignage na nga na pesa na bi mutu nyonso ayebe aza na mwana handicap abomba ye soit na chambre na se ya mbeto abimisa ye atangisa ye classe po oyebi te eloko nini oyo nzambe atie kati na ye c'est ça lobi nango na nsima ki handicap ne okosepela lokola mama Françoise Kiamba mama na ye akundami na double honneur na personne vivant avec handicap na za troisième na famille wow bao baza liboso na nga bao baza na nsima na nga mama akufi mwana mukete petit frère na nga 32 ans déjà mwana ya suka yeba to stokoli c'est ça mais elekaki bien OK pona nini mutu esala soki mutu esala ki tembe makamwana nyonso esalami te c'est ça yango ba parents papa mama yaya po ekokoza l'accident pe mama botaki mwana mama akufi atiki mwana na yo yaya yo noko zwa mwana na tangisa e classe lakisa ye ndenge ya koloba po lobi bokozala te ndenge nini ayeba komi vivre po ye pasa la famille na ye en tout cas message mo profond maman Abso François Opé ça vraiment profond merci maman na message maman pesi boyoki bola kisaye hein ezala te boka ke soni po lobi no bozala te lobi kuna tanga otika la malheureuse na vie mobimba otika la vraiment malheureuse po pese chance bo tengisa bon lela mo bekol pe comment bekol ya bana obenga ba mongol ezana ngope bekol ya personne fa handicap ezali po pese chance atanga même dans un malformation moi chaque fois que les voix handicapés et celui qui est dépourvu de ses mentalités mutu ça attendez à handicapé mutu atama kuleza te aza mutu ça là à école ba nous va tanga ba valide nous va tanga normal pour pesa bango chance oh moni peut-être que mutu nde seconde ezate wana peut-être au balika msusu mais OK ezali liboko mo ezate aza mutu normal pour pesa bango chance ndiko nanga botika ko mépriser bandiko ba handicapé handicap ya loposo bengi albinos handicap peut-être oyo ya nini ya babenga ka boss kunki handicap peut-être ça ba sorte belé botika ko mépriser bango botika ko déconsidérer bango bo pesa bango chance et ça nga beso no mona ba artiste comédien msusu o bazana avec handicap bambo TV na pesi ba ndiko ba kipeka peka ba ndiko lokola nani o DJ1 ba on na sabo émission na famille na ngai ba ndiko lokola ba banani ba banano ndiko Christian ko fa sa émission za albinos yeba yimba kaza na orchestre complet mbo te bezali ba ndiko ba se teme belé ba kota na monde moko peut-être benjir za la mingi mais balinga peut-être handicap na bango comme ça lokola domaine moko esala ki star na bango ki makasi na bango beat na makasi yangwana ele ba bango so eloko te maman azobeta lisolo vraiment alobi ki
maman va couvrir avec on est nous bozo yoka maman bino na famille bote mi combien to botama 14 ouais une grande famille bien sur 14 vous en vie te 4 bakufa ouais yo zaki 40e nga zaki 4e wow une très grande famille vraiment donc quand on passe un message pour mon maman c'est une personne avec handicap à chaque fois on a bien notre pays il faut to yeba ko considérer handicapé to pesa handicapé chance permet aussi des émissions handicapé belé handicapé c'est normal valide to ke luka musana handicapé ça maile koleka to comme place mo boy ya handicapé to ça nini parce que valide na au c'est incompétent to tema na ba rebelle na handicapé mutu ko mbule zo menacer ba recevoir na biso préféré aza mutu za valide atika ndiko handicapé pour ani ya pesa rétat to ya futa te notre l'état mais quand on kobunda notre l'état mais côté ma place na maman Irène Sambo yoza délai oza mutu oza mieux placé pour le bandeko handicapé maman ele mo peut déranger biso makasi to monaka bino maman na biso boti biso boza handicapé mais mingi buta bana baza valide mais souvent to mona bandeko msusu na nzela bokoma mingi ko snabite ko saela bana bino soit bana bino fallait ba leka na temps éducation mais tout le monde a mingi moko bana bandicapé na ba parents na bango ba tembo na banzela mais tani ni mwana okine ko apprendre tani mwana okine ko tanga d'une part mekano ko yebisa biso place na est-ce que faut ezaka na bino tout faut ezana l'état parce que ba prendre bino charge té yango koma ke na bana na bino baza ba valide mais psychologiquement ba koma bandicapé ba mo sala pété makam oh bango ba ko sala té mais bon ba sala ngo eza di ya kwa mama mekano ko expliquer biso nani bon ngala talaka pona part na ngana vie ki handicap il faut mwana na ngai azala bien instruire pour qui handicap déjà ça nan soto c'est ça mbula les réseaux poussana tozo kene na kolemba tout à fait nga normalement na bana ko tambola na nzete na oya yebi ngai mais lelo na kokaka lisute pour déjà na sina na comme na don na siècle déjà c'est demi siècle pour nga na okoka lisute na kita na se na koma otambola l'air sikoyo na éduquer mwana na malamu te na tiki mwana ana ngana salela ke ndena bandi kolemba bo nani akosalela susi na ngai oya tangami azaya nga soit mwana ndeko o bana nani o on adopta en tout cas batanga ka classe batanga ka classe na bomaka effort na nzoto na nga moko po atanga classe lobi nango retraite na ngai ameka kolukela ngai ata lipa oyo nakoki kolia la mukolo yango. OK. Là c'est très profond. Merci maman Françoise Obadikamo abi mais ko mingi bande ko na bino muni lolo kolobi la siki maman mutu zo sala na bagage mais d'autres to mona bande ko na bino handicapé ba comme ça bana bango d'une manière na to lo ba handicap psychologique. Par là je vais dire quoi? Moi na fala tanga ya privilégier mona kende peut-être ko tindika ke na vélo akenda peut-être ko sengela ye ayi no sala musala o peut-être eza propice pour na mwana conseil no pesa bandeko na bino sala makambo na mama en tout cas conseil na opesa ndeko na ngai na koki ko pesa conseil mais conseil na nga akoyoka nango te aomona ngo ke eza classe c'est ça conseil oyo na koki koloba na motema passe atala gouvernement s'occuper na gouvernement a s'occuper nango nga lelo na za personne vivant avec handicap mais moi na nga za handicap te au fur et à mesure na oke ko senga na nzela na babalabala na mituka mukolo yo na zumwa nzoto faiblesse koti mwana sundoli ngai yake ko senga na yena nzela mais mwana na nga na za handicapé te aza handicapé te aza valide oyo ke atanga classe alors ezo sala ngai passe na mawa na souci pona nini mwana kimi okomona dusoni na makolone akimi lera oya na pokwa wana le mso kolinga mona ngai te ale abata milobi lisusu na kanisi ke croyait que ake classe nzoka komi kokende osenga kana nzela ndenga mona inga mama na yena zokende kosenga musala na osala yango wana yango na bi gouvernement na biso boyoka biso mawa bolukela biso nanu mesure moko tokoki kozala bien bana na biso pe bazala bien teke ndenge na za personne vivant avec handicap mwana nga koki ko bima na nzela te ke lobi pe azan akoki koleka pe ata président de la république le mwana tangi te akokamba batu ndenge ni akokozala ta député te le ratangi te akobima député ndenge ni po ani na tangi te est-ce que
kosenga wana tina ba 30 40 ako continuer ka kosenga. Alors gouvernement etalela biso zwa biso nano en charge bozwa nanu nayebi te soki boyokaka mawa to passe na passe wana bana bakoma kokende kosenga soko kangi ye otali ye akoyebisa za mwana handicapé alandi na handicapé soki bo supporter biso malamu botie biso malamu bozwi position le musu likambo wana e osala mate bana ba okende na nzela pole ya mwana na telema na nzela aza handicapé aza valide ozomona. Alors gouvernement na osenga vraiment na pasi nyonso na pasi ya handicap na pasi ya bomoto bomeka kosunga biso na nzela ya bana pasi pe mawa. Notre gouvernement est incapable d'assumer son rôle. Notre gouvernement va donner sa place à handicapé. Merci à son excellence papa Fachi Beton, notre président de la République. Première fois on a vu une personne avec handicap à Kota nanda kamunene wana. Notre maman Irène Sambo, Mambo Teno, mes respects, son excellence. Maman, il y a tellement de choses à faire pour les handicapés. Nos handicapés ont un problème au sérieux. Nos handicapés, leur futur, ils ont leur futur zaté. Bon, nous avons un lobby nabiso certes, mais tu peux pas lobby nabiso. Les handicapés ont un problème sérieux. Éducation. Bon, non seulement sur la vie sociale, les handicapés ont un problème sérieux, mais sur le plan éducation. Pourquoi vous avez école pour ça pour uniquement pour bana handicapé pour ça pour bana basoda. Vous dites que école c'est uniquement pour bana handicapé. Bana handicapé ba tanga polo ba simer en charge ba aider ba parents na ba handicapé. Handicapé ba handicapé te. Nzabe ni mtape sa mwana. To mona ndunda boti mwana mabeti mwana za couleur mwindu zo benga lingala. Eli ko bateke moi so handicapé obligatoirement faut abota mon handicapé. Notre gouvernement va prendre en charge aux habitants. Vous savez ce que vous devez faire. Nos enfants ne peuvent pas devenir, ne peuvent être des clochards toute leur vie. Non. Ils ne peuvent jamais être des clochards toute leur vie. Non. Tu peux ça message tu sais monsieur Bélé tu le toujours chaque fois message à moi. Bo sala où ils ma kamla me sala pour boire simer un jour à venir à handicapé. Bon ça là tout le monde tout le monde est artiste comédien. Notre maman son excellence maman Denise Nyakero. Azu bandika artiste comédien après ça on va carte moi quelques-uns parce qu'on a soin. C'est pour ça on va na handicapé. Na ba famille na bango. Bo luki ba centre mo sali ni pour handicapé na ba soin na bango. C'est ce qu'on appelle social yango. Social là te que maman vandi boyeli lelo $500 a rouler lelo lobby et si là à vendre. Mais ceux qui disent que non, maman doit savoir na longo na charge, peut-être moi ba no misato, na koti bango peut-être une école moi na école ça bo système musala sir. Yebisangai. On se plaint de te. On se plaint de te. Gouvernement prend en charge au rôle ça la bien. Merci ma Sylvie na opportunité pe ça biso. Nazo ba chaque fois on peut ça rappeler que les 31 tout ça moi quelque chose ma Sylvie à côté ça ba obino mo pe ça ba beaucoup cotiser vraiment groupe de soutien ma Sylvie les amis de ma Sylvie bo soutenir ma Sylvie pour les 31 to luka tama mungwa atama ji atama soso atama loso bandeko na so ba lia bandicapé et ça va bien parce que azam mutu moko aza une personne handicapée une personne avec handicap azan na mutema munene en tout cas bo aider maman biso ça va bien maman François to continuer maman François to question mon pas mutu donc tout maman François na vie à ça la nini pour tout ya tout mon établissement non mais quand il ça la ni pour tout mon a bloqué même le banano maman ça la rani na vie. En tout cas bon natala vraiment des abo na kokai na continuer betidité au côté milieu na koleli distance ya classe ezaki mulai ba parents bazalaki na mbongo tetaka bana basoda. OK. Siko yango na yekola na nga moi métier na nga ya olamba kwanga. D'accord. Donc tu es un établissement tout le monde on a ba mbika awa ouais deuxième étape on te côté émission à mutuya bande gozo mona na sezumele bisongo bien vraiment soit vraiment plan bien soit anglais bien fallait que tu déplacer tout tema na ozana place za ki okititi kaka osali mouvement kaka vertical dio en bas et en la bien bozo mona maman établissement ne maman sala kwanga na mbika maman siko to expliquer biso du solo quelles sont d'abord les difficultés au parcours on a musala bosala. En tout cas, difficulté ezali. Bon.
soki neti mbule enoka po tolamba kwanga libanda. D'accord. Tolamba libanda so mbule enoki omona ebomina nu moto wana. OK. Première difficulté yango wana. Kwanga tolamba na reshote tolamba wana bakoni. OK. Fona zala na bakoni ebele oyo na olambela kwanga. OK. Omona pe koni esili lem sumbo on père so manano koni ezati. Po yango eza mobesu na oteka ona mobesu te. Yango wana. Alors moi difficulté yango wana. Tala pe mimboro na biso ya RDC. Toza lelo osombaki eloko wana na pui oyo. Lobilero okende emati. Mbongo nyonso ya bénéfice yango zwaki ekoti na kati. Esika oyo pasi na nga François Zeyaka yango wana pe na bateki nyonso. OK. Allez, bénéfice lere ekoti kangini wana eloko ezate otikali nengo wana. Na kidiba po situki okwei. Donc likamba fond. Likambu sikoyo oyo souci na ngai fond. Poso na zana mwa fond na nga. Ata ya mwa 10 sac. Pona kende kokweya vraiment eza mwa passe. OK. Mais très cher internet, merci. Bozoka maman na biso français ngaloba. Baloba à chaque fois. Nzamba pesa na moto ça quelque chose. Yoza goigo vana ndoko sala kilo côté en tout cas. Pour nous ça passe, il faut se déplacer. Nde baloba o ndeka sala ka tende kaliaka. Oui, boloba biso bongo ndeka sala tende kaliaka mais eza to développement mingi. Ndeka sala tende kaliaka mais ndeka sala stable était en place monter ndeka sala déplacement. Ndeka kena ko luka. Bien si ndeka ko futa te ana mbongo boy yozo teka bloco ndeka ndeke pigeon eloke papa tekela nguba o linga ngoto okima. Ye musane za ndenge nzamba sali bango ke non déplacement est déjà wana. Yango de nzamba lingi. Oh, na biso ba tu être aimé non seulement to bengi déplacement mais ko sala quelque chose. Déjà basunga toujours. Pareil pe na bato balanda biso na chaîne so Mama Sylvie. Bino bolobaka non beka to linga to sala émission ça na moto ça quelque chose na vie. Toi au monde a déjà œuvre zo sala et ça la bien que to ko ba quelque chose to bi ki lobe quoi pour adana quelque chose à salaka. Mais ça tu ko avant ndaku na salaka ni lokote ayebe lokote ni commerce avanda bo pesa e ata pesa combien abandi le lobe quoi ni kaka. Notre maman est là. Maman François Sengi fond. So ça va toi bien au beau soutenir, au beau investir, au beau linga lipambolé makasi. Maman François Bazar. Maman ça là quelque chose ça la quoi ngana mbika. Abi ba difficulté ça dit côté fond. Fond ils a vraiment moqué. Fond ils a vraiment moqué so ki bo aider. So ba ki se lié fond. En tout cas batamité malam bazali. Voilà donc le bakutu minité pour na ebi na pas Mama Sylvie mité malam eza groupe de soutien Mama Sylvie. Les amis de Mama Sylvie batamité malam bazali temé belé. Bo soutenir maman na ngai na so ko pesa numéro na téléphone. Pe bo contacter Mama Sylvie ni so pesa Mama Sylvie et comment nango. Comment pas beka ya otika. Et ça nga bien tant ni avec si la no maman François to ta mission na ye na kwa nga sala ka to na posa ke non to ba accélérer fond. Et ko sala biso bien makasi. Mbela eleki. Maman siko me ko expliquer biso kwanga betap neza la poko kwanga tuli aka kwanga tuzoli yango me kwanga eleka beto ka lekini betap tuli na mbika tuli na kwanga expliquer so kwanga pour ça la kwanga e koma kwanga betap mboleka nango malobeze pa na yo kwanga to sala ka ngobu ya mwa passe mais na sina meseni. OK sala kwanga nini na nani sifa yela kwanga ya mobesu. Oyena epompa zwa kwanga ya mobesu na epompa télé réalité bozomuna maman ça donne démonstration ndinga sala kwanga sanoki donc en tout cas rien à dire bomuna ngo sur place ni masala kwanga boloka ba eza lisolo ya kokosa te eza vraiment lisolo yango vraiment nde sala ngana zala nde na zabu. OK à part kwanga bon siko mbika na sa sikoyo kwanga nde eza na eliamaka yango moko te. OK yango wana na créa pe kosala na mbika so na sali kwanga na sali mbika na somi mbika na sali na betango na betango pat ali na kangi na bakasa na tumbi yango na tokisi nanu to ça no stressa kwanga nani yele so kwa nini to zela téléspectateur bolana ndenge maman ko sala kwanga wana loloba te maman expliquer bino ye monde sala kwanga oyo na bandiko kosala kwanga na nga ndenge na salaka oyo boye naza kopompango po nalongola batienge mwa banyama mike nde tobandaka boye kwanga eza mosala ale tobandi omoni kwanga nasalaka boye nabandi kopompe oyo kopompe kolongola salite banzete misisa po tolamba kwanga na biso
alors ndenge na opompe boye il faut kwanga ekita na se ndenge ekita na se tobwaki mai moni ndenge nasali boye oyo sikoyo kwanga na biso yango tozopompe kwanga po ezala kitoko ebima bien ebima propre ezala na banyama te na bamisisa te bandaka sali kwanga Aku dois fez. Sana biso. La salité hoje. Nazo saruka na osokola yango. O salité etikala na molingo. O babengaka yango epompa. Epompa yango epompa ye na osala bo abokoli libota na musala oyo moni salite yango soki tosali boye te salite oyo nyonso elingaki ezala on se bimi salité salité yango oyo c'est bon eza mettre matiani eza manioko kaka to masango ezakani kwa moshi te kwanga eza manioko manioko fufu ka o baliaka fufu bazwi yango babimisa yango na mabele batia yango na mai après 3 jours babimisa yango na mai ali babandi ko soki olingi osala fufu otandi ndenge wana mibimba me ya kwanga batandaka yango mibimba te basalaka yango lokola nde basalaka malemba me malemba basalaka yango ya kotokisa me yango basalaka yango ya kotokisa te mobesu obandi kosala yango ata na muyungulu ya boye ozopalola yango eyebima mikie ya kopanzana en tout cas kwanga eza mosala makasi ti nini oyo eza salite nango bana se zwango vraiment bien salite ya kwanga salite kwa siko salite babwaka na bango salite on a kobwaka na ngango ata na bangulu na balie na bango d'accord je vois d'accord on est po tukomi oyo après tolongwe oyo siko kwanga yango na mai ma seko zuma ngona no bien ngana omona ka mai yawa na ebite kwanga yango yanga katina cha mai kwanga yango oyo mama lobi kwanga yango ozomona kwanga il faut nalongola zonga faut longola nalongola mai oyo d'accord ozomona wala démonstration nde basala kwanga et pas Mabiso Françoise osala la bino kwanga en tout cas jamais vu ma Sylvie Luke bande bo boye kaka donc ma Sylvie mono ni mai kwanga yango oyo etika oyo eza longo eboka mina ngo wana mai OK mai ya salite na sukoli sikoyo oyo etikali kwanga yango kwanga oyo sikoyo bayelanga saki lisusu saki il faut ko chango na kati ya saki okangi saki ba mayo ale tangi donc mayo souffre si etikala ma poto etikali poto na poto wana sikoyo na koya kuzwa yango na tuti yango po ebima mwa kauchu ali na tie na moto na bandi kobalola OK donc bande Holanda amoni elubu ya mama kaoto sala kwanga tolela yango kwanga tozwa pa mama Mabiso Françoise donc bango ni soka ndako meriaka ozomona eza nde boye na za personne vivant avec handicap mais na musala ya kwanga na ifale mutu azala pembeni na ngai valide aida kangai d'accord moni sikoyo en tout cas bozomona mais zonga sima zonga d'ensemble zonga allez zonga OK yango yo na chango na saki OK d'accord donc mai soana sous kiti na se d'accord ndenge na tie boye OK meki chango koto ali sikoyo
ozomona naofina bopo mai ekita natikala na kwanga. Très cher internet Zolanda, dit jamais vu Zolanda, maman François n'est pas ça dans la kwanga. Donc bon on l'émission bon ça la première intéressé. Bino bon na qui hein vous avez fait na bino surtout. Message vient passer vous avez fait na bino et n'est za la qui on pour ça commande. Loko kwanga en tout cas on va on peut ça contact na suka. Donc abi asala ka na kwanga tellement belé bo voler peut-être fait 500 personnes. Ça capable au sala. Pour penser moi confiance toi vous jamais déci. Ya ba comme solaire kwanga ngai. Comme ça combien de temps tu éviter. Kwanga tika ndingwana asupolite asalika ndingwana kwange bimingai ya ngwana somona mai oyo kwanga msubolia kaboyo kangai ezalaka mai oyo d'accord okay. Afini na ete asali lokote azuka kwanga na mbala moko alambi noki pona mbongo mais nzoka eza bongo te sur kwanga mama pona ozongo kosala yemo kwanga bima kwanga kozwa combien de jours to combien d'heures 3 jours moni nde na salibu il faut evanda fermater sur bakawana maye kita na maye kiti ale de ozu yango na bimisa on a 4 sac donc tango bimisa siko akoma sous forme ya boye te na zu yango sikoyo na lambi yango na lambi yango lokola fufu masi yaka mana seto tala ndenge na ndenge komi tuzomona ne bafungola bozomona ndenge komi deja yango kwanga sikoyo yango en tout cas bozomona siko ndenge komi boye na kozwango na tena nzungu balambi yango fufu ali na lambi yango lokola fufu na otina mai na tena mai ali na baloli yango lokola fufu leri ekokoma kilo ekangami ali na zwi yango na tiango na epomba na etape osiko etape wana pe nanu te na zwi na tiango na epomba na tie epomba nde yango na tie yango sikoyo na ye na baloli na bandi konyoma yango ndenge ndenge oyo ekomi zomona na bandi kofina ngo boye kasi wana lere na lambi deja ngo lokola fufu da etoki donc eza kolambama deja oyo deja eza kolambama nanyomi yango napesi yango forme so bolingi kwanga buli kaka bino napesi yango forme ma François bato ozolanda yo meko oyebisa bango bango baza na bafete na bango mpe bango bakanga pesa confiance peut-être oyebi ke baza na fete moko ba 500 personnes to 400 personnes meko opesa bango message oza capable osala bango mpe peut-être livraison bakwanga nyonso wana en tout cas bandeko na ngai bosunga ngai boza na fete ata ya ndenge nini bokontakte ngai na kosala po soki bino bondimi kosunga ngai kosombela ngai mama komandi no boyi mbongo ekoti bomona wana nzela te bomona wana olela te bana mpe bazwa mwa occasion ya kokota classe na mosala oyo eza mosala oyo nga ndeko na bino na mibikelaka na alors na ndimi te nabanda kaka kolelalela mpo moto alembaka mais lenga mona osala boye na olemba te nayebi nini oyo nakosala nyonso mpe nde tozosala boye tozosunga mpe gouvernement tout à fait bocontribue na social maman bocontribue bolanda message ma François wana nasengi bino bato bosalaka bafeti ntango nyonso nga ndeko na bino ya mwasi maa Françoise Kiamba bokontakte ngai na kosala bakoya kotika bana na biso baza makolo na biso mpona kokóma na esika wana oyo kaka na ngai naloba yango wana kolela na ngai yango wana balobi kosepela te na moto apesaka loboko evandi kaka boye emataka likolo te ndima oyo ezalaka likolo ozomona mpo oyo evandi kaka boye ekitaka kaka ekitaka mais oyo ya likolo eza kaka likolo oyo nazalaki nango naloba yango wana kolela na ngai yango wana. Très internet, merci beaucoup maman. En tout cas bolande émission tozokoma presque na suka émission na biso et maman azokontinue ko expliquer biso maman lobi ke n'était pas suka ndezaka oyo étape suka te oyo eza étape nde nasali boye allez nani abendela bassin nazwi siko oyo kasa ok étape suka ya kotsala makasa étape suka sikoyo makasa nazwi makasa te nazwi makasa na chi wow tokangaka o makasi po ekota mai te ok amso mona pe bakongo batiango bachasser bon eza ça dépend ya mutu wana singeye donc bande bozwi cours en ligne tozoya kuna mama bozwi vraiment cours en ligne maman Françoise a pepina sino kwanga émission en tout cas bolandango
Bote ba commentaire, bote ba message, bote ba message, ça la bien. Bon aimer surtout bo liker vraiment. Donc vraiment qui tombe makasi, ama la kisi donda kangi ko en tout cas, jamais vu. Jamais vu, je vous dis jamais vu, jamais vu. Kwanga donc ma François fait avec handicap zo sala kwanga. Na bino ya mwasi azana makolo te. Ya koyenga yengeza te. Ya kotalela pe famille te po biso toza famille pauvre. Moto akochela mutema ke sunganga azana ete. C'est ça. Yango moninga ndeko na bino na yekola musala oyo ya pasi. Eza pasi parce que muna ni eza pasi. Pona komi sungama. Zama tubo edi mwana ngai. Nani yaka na oye beli. Na osenga na bino mama Emilia so tele misabi ke linga kwanga jo oya kin mama to yaka okolia kwanga ya mama na biso Françoise. Voilà promettre yo. Jo okoya kin oti Canada ye okolia kwanga mama na biso Françoise ekosala bien. En tout cas étape ezaki vraiment moulayi. Étape moulayi bo moni mama ninga la expliquer en tout cas merci maman na disponibilité opesi biso. Ozui temps vraiment ngana osenga kaka yo ngopesa message ya suka na ba Hollanda pesa numéro de téléphone ezali opesa mo ba Hollanda. En tout cas bandeko na ngai tata mwasi, tata, koko, leki, bandeko bosunga. Nazolela fond. Soki naza na fond, tokoki kosunga. Po ndenge za boto sunga na kakaka. To ako vivre biso ba personne vivant avec handicap, to vivre na bamboka. Donc to mi benga ka ba orphelin. Donc lisungi bana mboka toza na mboka tata te mama te. C'est ça, biso na biso moko o bendikapé to osungana. Bo sunganga ndeko na bino na nzela na bino soki na sungami ngape na koki ko sunga ba mususu. OK. Ozomona pone na zalia papa zaka musicien. Papa papa za musicien. Yosar loleko Yosar. Comme si tout ça papa mission comme si to bandila pe to lukaso poto sa ni. Sikoyo ba musicien ne bazawana il faut zala na mo eloko. Tout à fait. Po bana ana nde baoya koyemba baoya osa répétition il faut bali ata mwa pondu po bakima te yango na osenga bo soutenir ngai po to ana musala musuto salaka te papa musicien ngako lambu kwanga soki bo sunginga mwa fond mwa eloko bana na baokima te papa pa obima na nzela ko saki mandia te ngape na obima na nzela na saki mandia te ndengo omona toza ba handicapé mais to ana pe na charge po netinga famille pauvre mwana souda donc eloko ezate tala baleki yango ya basi babota bota bana ana bakoma kana na charge na ngai kota tangwa na kwanga eta pasuka ya mwana koto siko makwanga toka combien de temps bon déjà bon moi 5 minutes 5 minutes ka poko wala eleke na moto de kwa oui très cher intérêt déjà kwanga yango oyo o tozo sala yango oyo kwanga tozo sala ndenge comme eta pasuka yango en tout cas moto moko mama Emilia oliango moto ma Sylvie kwango yakejo yakini bokoliango ya bino Sylvie maman la biso Brigitte maman Anne Marie Mbanza maman Brigitte Mbanza en tout cas boze belé maman Aimé la et maman Elodie la maintenance maman Mundi pour la star jubo yakini bolia kwanga maman Françoise wa kwango vraiment en tout cas papi le chancelier ML Simon le Barachou na moninga na ya kabasa ba senga donc bon na kwanga vraiment kwanga ebeli eleki na betape na sing toujours boyede maman na Françoise quand na lobby bino uta ba mikili boye na boye bouti miki boye ba séjour na bino tant la ba kulia football na bino te bona posa kwanga bien boza jamais déci bo contracter Beka bo contracter maman Sylvie soit bo contracter maman Yemoko ma Françoise maman za abande ko zo pesa numéro et puis bo maîtriser bo big na faire bo koma o po za posa apprentissage ya kwanga ko ba ne basala ya kwanga maman déjà la kisi pona ba déter mike vous savez bo soutenir maman na ngai bo pesa pour ça fond so mutu moi pas mutu madame Beka le cabo moi 100 moi 200 moi 50 moi et ça la bien pour nous soutenir maman na fond et ko za mai lo ma bien maman pesa numéro pour ba o bazolanda bazwango. Merci. Numéro pour nous maman Françoise et au Kozoye na 089 56 64 722 na bandeli 089 plus 243 89 56 64 722. Comment on a maman Marie qui est maman Françoise. Merci beaucoup, tes chers internautes. En tout cas, tu bandis bien, tu remets la souka bien. Derrière la caméra, c'était Manassé, il y a bien qui Manassé, quoi là, ma petite moto formée. Et tu as passé que la maman a fait tout le monde a quoi, on a tout sali, n'engé commis. Non, c'est toujours pas soutien. Peine événement, ma organisation chaque les 31 mars, Sylvie Bo aider, ma Sylvie Bo soutenir.
les amis groupe de soutien Maman Sylvie, les amis de Maman Sylvie Lukeba. Pour aider Maman Sylvie na $1, $2 de salaire les 31 so pesa ka handicapé moi quelque chose, il est gravement bien. To on a besoin na suka maman so la ça étape parce que ninga fungola kwanga asengi ba aide, bo soutenir na fond, maman Emilia, oza kuna na Canada soutenir, maman Jetou Kinsiala, maman Brigitte, maman Noëlla Manzambi, maman Jetou Kinsiala, boza tellement belé et nga bino humble serviteur. Ingénieur BKT Production, ni mon angeza nassé, na ba chaque fois que ba bazan ba événement, ba bazan ba fête de mariage, bazan ba matanga. Vous pouvez savoir confiance, vous n'avez jamais décidé. Vous avez ça confiance, vous n'avez jamais décidé. Vous avez maman Brigitte Mbanza, maman Anne Mbanza. Vous avez maman Jetou Kinsiala, vous avez maman Noëlla Manzambi, maman Emilia, maman Sylvie, vous avez tellement bien ça béga confiance, vous n'avez jamais décidé. Pour une vidéo professionnelle, puis une photo encore professionnelle. Il y a bien d'autres coups d'anime la simanga na tiko tanu do fond la kwanga. Donc il y a tout ça monsieur vous allez bien. Bye bye. Kwanga na biso yango yo. Sylvie Modé officiel TV. Sylvie Modé officiel TV. Boya s'abonner. La officiel TV mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Maman na biso Sylvie mode TV officiel. Boya s'abonner, boya aider. Bohésitete boya s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Modé officiel TV. Site ya Maman na biso Lukeba Polimo ya handicapé Maman Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya s'abonner. Abonnez-vous maintenant sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman na biso Sylvie Lukeba Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Modé officiel TV. Sylvie Modé officiel TV. Boya s'abonner na officiel TV mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Maman na biso Sylvie mode TV officiel. Boya s'abonner, boya aider. Bohésitete boya s'abonner.